assuré. Président Félix Tshisekedi a comprendre ce côté. Mobutu alela qui j'ai été trahi par mes propres collaborateurs. Président Kabila alela qui n'a même pas na 12 personnes à Kosala na bango. Yé na tourna yake bazala mayele. Akolela ndenge nini. Fa verrouiller. Soko basango ya ba 15 millions bandiko bima. Na 8 mois ya bokonzi. Tokeba. Abanda ko verrouiller. Pendant 5 ans. Et que ça l'attend mon sous 100 000. Bon, donc on a compris que beaucoup de choses anti-valeur a dû kaka moi en considération n'amboka ya ben inconscient. Pour montrer quoi beaucoup de choses qui même pas côté que la yata moi n'a pas sa conseil. Belgique à côté que la cause de la République démocratique et à Congo le la partenaire té. Pour ça là qui esclave à considérer que soit biso ba esclave. À Keba azala mayela ta le sika ze côté à lokolo. Les lois qu'on jure tel lokola M. Félix Tshisekedi, mais qu'on jure lokola président de la République démocratique du Congo, président Mokambi, a plus de 85 millions de Congolais. Ce qu'on a battu, c'est que bilanga na mboka oyo. Oyo koke pesa ba Congolais ta matembela ta bitekuteku. Et c'est sauf bokecho. Belgique nde akataka biso ba kingo. Belgique nda colonisa biso. Yé motaboma biso 10 millions de morts na époque wana. Ouais bandai ko sala 50% ya nation ya peuple congolais. Roulage oise ko yiba bato mbongo ato telemi na parking ya kangio balobi président Kabila. Mais lelo président Félix déjà 8 mois te basé ko zilani ni po ba comportement wana changer. Ba roulage batiki moyibi. Ba policier batiki moyibi. Po montro ko bokechu message na yeze ko cadre te soki zena ba chaîne yo bazena déontologie journalistique ba koki batika la ko yamba ete. Mais président Félix Tshisekedi akoki sala ba erreur ko sala na vie. Makeba na Belgique. Akeba na Belgique po ba impérialiste yonso ba batemi na sima ya Belgique po ba komaki ko perdre mboka oyo. Mbote bandeko balandi ya émission na biso ya kitoko obomeka o message ko na ba chaîne na biso partenaire ebele auto salaka. De Sarabino que bisto qui t'a toujours na source pour te bisa boba information vraie et vérifiable. Ndelelo libakwe betele biso susu tukuteli bona ndeko ndombele moko ya ba analyste auto misala ko ya mabango mbalo mbala so toza les kam mituna ezo lekela biso na côté culturel, na côté musique, côté religion, côté politique. To ya mingi pa na bango po bango ba maîtriser mo makambango. Nde yango toza mona mbutandombele auto ko yamba ye. Mbote ndeko. Mbote ndeko nanga bonganya mbote pena bandeko yonso ba bongo libaku ya kolanda biso mokolo molela. Boni santé. Ah na kati ya tumba kimezali penza. Kimezali penda poto moni santé ovimbi pena bilo ozole mikolo. Tolobaka monene ze synonyme ya bonne santé te. Ndako ya monene ze synonyme ya lipamboli te. Donc moto moso akoza la monene mazena nzala zeko souffrir azena makambo ebele. Donc botala kimia na biso na mosonité ngeta matondo. Poto moni pena changement régime oya Kabileki, régime ya Sekei ya Félix, to moni pena bofungwami, santé fungwami et puis na modèle ya okate la suki échanger. Nyoso ne kozala ni. Na ebite soko kokata kokulula suki ekoki la pe synonyme ya bonne vie po tango moso ezalaka be na matanga nde bakokokoloko moto suki na moni te soko président Félix Tshisekedi adjoi ebonga lelo ngai na kokata kolokolo po nini teze tango mosusu erreur ya coiffeur nde asali omoni wana vraiment ezete na makambo ya mboka eza pena ka mboka te mais kasi to menga pe ko lobela mametali xénophobie Afrique mobimba toza biso nyonso bayindo or tobundaka biso nyonso bayindo tozongela kibomoko na biso ne tosalaki mais kasi kuna na mboka ya Afrique du Sud ba kuboma biso balingi biso te etake ne Congo etake moyindo message ni relancer na bayo bazolanda surtout na ba sud africain matondo ndeko na ngai bongania soko na koloba eloko moko na bandeko na bino basusu bapanzi sango bayambaki biso tolobaki Nelson Mandela a échoué na mission na ye. Ah bon? Ouais.
Nelson Mandela oyo bakangaka kendaka boloko na oyo abimaka bazalaka ba Nelson Mandela mibale. Nelson Mandela oyo akotaka ye wana molobeli ya baindo, ye wana molobeli ya ba sud-africain. Mais Nelson Mandela oyo abimaka ye wana komaka marionnette ya mondele, ye wana komaka molobeli ya mindele. Soko lelo na Afrique du Sud bakoboma ba Nigérian, bakoboma ba Nigérien, bakoboma ba Zambien, ba Zimbabwéen, ba Congolais, ba Angolais. Justement pour Nelson Mandela a combattu na lite na jusqu'au bout. Boni indien, libanais, ba français, ba anglais, basé ko circuler librement en Afrique du Sud. Oyo bango ba bengi étranger, oyo ba kokani na ye, ba oyo ba sungaka bango na période d'apartheid. Mais c'est regrettable. Yango tose ko ebisa bandeko baindo, sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Pour avec Fumu Kimbangu ndeko yeba, korbo akozwaka mwana ya korbo te poalesa bana na ye. Akotika zala ya korbo ayei koluka bana ya soso. Lion soko alingi ali akozwa mwana ya léopard te. Banyama ya kanda bakolia na kati entre bango. Akokenda koluka mbolo ko poalia. Tozala mayele po bato wana loposo pembe. Ata biso tokokufa ba million. Bazé na susita. Tango telelo ba sud-africain bazé ko tumba tala ndenge ba bomeli ba indo. Bazé ko tia moto, bazé ko bwaka likolo soko ya ba 10e niveau. Sika Mandela zé ko loba mission na biso telelo na Afrique zé ko koba. Po ba yaka na mission be moko. Principe de base na bango divisé pour mieux régner. Bakaboli ba indo lelo mettre na Afrique du Sud nani loposo pembe économie politique na bango ezé ko tambola na nani na loposo pembe. Mais malamu na bango ba sacrifier, malamu na bango ba isoler ba indo ba silisa bango valeur. Donc c'est regrettable. Mais na bandeko ba congolais oyo zeko leka na Afrique du Sud et pesa bango mayele po mondele nda bata misima nango. Mondele nda bata misima no kasi passe ça linga po mondele asali ba mine na kata mboko oyo. Tozala ba souvenir musu ya malamu. Mais kasi biso uto kala mondele sa kenda mais biso to konana kaka mindele basala bikaka mindele bazazu na mboko ote pourquoi to continuer ko baka ko konane kaka mindele passer pays moko te na kati ya Afrique baza konoli konai baza coloniser biso to ba indépendance na biso to ba indépendant pourquoi kaka mindele utaka lesi ba kena to ko pumo na mapapu na biso moko te kaka koneka mindele vraiment omoni mondele tango yaka asalaka deux sortes ya esclaves. Esclave ya champ, na esclave ya ndako, ba bengaki ba nègre de la maison. Esclave ya ndako, nègre ya maison, ye wana Mandela lingaki a reproduit exactement oyo ya lingi. Nègre wana ye wana koma kolata kilota lati chaussette lokwa Mandela, aye kolia na fourchette. Ye wana Mandela zaki kopesa ordre akanga sikawa ndeko na ye esclave ya champ, akata ye maboko. Bango wana bazaki komi benga bakalaka to na kota na bango ba évoluer lelo toze na problème wana Mandela yebaki soko installé nègre moko ya ndako capable de reproduire exactement o yalingi ata ya zete ako exister yango lelo toze ko mona ba nègre ya ndako ba esclave ya ndako bango wana bazé ko continuer œuvre ya loposo pembe bango wana bakomona ka bandeko na bango ba yindo ba esclave ndenge salaki na époque ba nègre ya ndako basalaka epa ya bamindele soko bazongi na quartier na ba citadin po ba citadin bazé ko mona bango ba esclave mondele aboma na mobeko banani ba exécuta mobeko ba esclave ya ndako tango lobi mondele kenda bamboka yo besoin indépendance soko réellement ba pesaka bamboka na biso indépendance nde baboma mbuta lumumba te nde sécession katangese salamaka te nde sécession kasayen salamaka te nde baboma Mouze Kabila te nde baboma Kadhafi te mpo nini bakosi kopesa biso ba indépendance kutu tokoloba ba indépendance ya Félix eze ba morne basalaka anniversaire ya morne te to bandaki kozila bana ba indépendance bana oyo bakosunga biso bana oyo tokotambola na bango elongo bana oyo tokozala na bango malamu mais la grande surprise bana oyo babotama ba morne donc tokozila lisusu eloko te na morne
Photo luka bana mosusu. Raison pour laquelle tango yon sotoze ko sosolisa bato koloba na bango, loposo pemba hypothéka indépendance na biso. Objectif et indépendance c'est ça qui nini. Tomi sale la biso toze na biango pour ça. Bana batanga na bankota na biso, tozala na bambongo na biso, tozala na barome na biso, tosala politique na biso ndenge tolingi. Mais lelo politique na biso c'est dirigé na loposo pembe. Bomona ki awa. Lokola nano bayoka na ki bien te na président Félix Tshisekedi. Batikala kondima élection na été. Il y a eu tricherie. Le quoi bango tango yon sur le poso pembe a utilisé l'église catholique le quoi puis on a bango ba pistonaka ba banda qui vérité de urne. Mais tango kaka président Félix Tshisekedi a sali voyage moko na Belgique. Mbala moko balobi élection saraki légal et puis les gars qui na kimia. Tel lelo poto salelo ko moko na Félika faut aval. Faut autorisation ou na loposo pembe. Ba minero na biso moko toze ba bénéficiaire na ngote. Raison pour laquelle toze ba pays pauvre tel lo ba kotinde la biso ba souverainement ya tombola. Soko tozala ki réellement ba indépendant politique na biso to kotambusa ngo ndenge tolingi ba mboka na biso monnaie na biso tel lo Afrique ze ko li ya France CFA. Intérêt ya ba français. Bongo yo ko ba zone CFA wana ba ya indépendant. Te. To senga kana bino ba pandisango. To sala kaka te mission ya bebelo libanda. To sala kaka te beba émission oyo musoko lingi moto koma pakasa moi si moka zeko komisa bato sima soko ya bibende azeko komisa bato tololo kwa ba momboa te. To sala ba émission oyo ko éduquer bato. Peuple congolais, peuple africain bukin tamolai. Bato na bité soko YouTube ba sala yango po ya ba africain. Pona tango na zeko tala ba chaîne ya ba indo sur YouTube na ebité bango moko mindelo basé même na connexion internet permanent basé na ba chaîne na YouTube soko pe bakola ki sa vie ya poto ba filtraka bazalaka na ba érosion bazalaka na ba côté pe ya solo ba bwaka soko ba zongo soko ba nini mais wona totalaka te totalaka kaka partie positive ya mindele mais biso awa bolingi kaka siko eze ya kobeba mondele moto ayibaki kwanga moto ayibaki likayabu wana nde makambo ya ntina po mondele asalaki yango po a récolter information pas récolter niveau ya cerveau ya baindo parce que komona telelo moindo azena ino eloko esalelo oya kosalela ye te soko na mbula nini yango mosala biso to yei nango na eleko ye ya kobunda kozongisa bato conscience na mitu na bango koyebisa bango mondela koki azala maître na yo te po tango fumuki mbango atelemaka na 1921 ezalaki biso na mindele tango na bango ekoki bakenda basambela nzambe na bango batanga mai ya bango batika biso tosambela nzambe na biso tosala pe oyo elingi biso tosala pe oyo elingi biso en tout cas toteki bina micro pendant temps omeki koloba ko expliquer bazo na biso continuer ko s'abonner massivement na ba chaîne na biso partenaire auto zarango bo na biso na ba chaîne na biso car na bozo tala ba komi s'abonner na se s'abonner vraiment wana pe tina ba mususu partager vidéo parce que oza émission moko éducative émission moko pédagogique au bolandi bozo bon matéya buta lo basuko lobi to tika biso sambela nzambe na biso yango banzambe mo bazalaka combien tata mokino akomi mibale misato nzambe azalaka moko o bayindo bakosambela o minele bakosambela nzambe azalaka combien expliquer toto yeba non ngai pe nazalaki kokanisa ndenge wana ke nzambe moko nde akosalaka bato yonso me nazali kokamwa nzambe yango nano soko na exode atinda bana Israele badepouye baégyptien esika namonaki ke injustice moko yali soko kangami ndako na moto moko azalaka na bomengo bobima maboko pamba te ye nzambe anga asalaki likolo na se azalaki mpe capable soko Israele ezalaki na badiama te akokaki kaka kobimisa bana Israele maboko pamba asaleli bango badiama mpo ye moto asalaka badiama matindi bango bayiba biloko ya bato bakenda na yango nzambe yango namoni ntango azali kobengana kaye alobi esika ozali kotinda ngai soko bato wana bazwi ngai bakoboma ngai ayebisi bango oya koboma ayebisi kayen oya koboma yo kuna nga na kovangeli wana yo 7 fois mais curieusement tango abimaki na nzete balobaka soko buisson ardente tango abimelaki Moïse tango akendeki kolesa bampate na mboka ya soko pa ya beau-père na ye Jetro na Madian alobi nayoki kolela ya bana na nga na mabele ya bapaya wana nzambe yango nayoki kolela ya bana na nga na mabele ya bapaya te biso nde bapaya yango biso pe foto luka nzambe na biso
po ye moko déjà alakisi yango na mokanda wana biso bapaya yango Moïse aboma égyptien baloba na bango eloko te nzambe bango akondana te kuta pamboli bango lisusu ye wana élevé lisusu Moïse yango akoma libérateur soko nani apesi ba 10 commandements on a dit commandement ko bomeze mabe ma rappelé Moïse était mais yo bomaka pe égyptien bato tozo comprendre expliquer biso nzamba za moko te do ba yino bazana nzambe na bango ba minde bazana nzambe na bango to pe tozo comprendre bato na bato bako sambela nzambe na bango soko ba arabe basambela ka Yahweh te ba asiatique bako sambela ka alate to Yahweh te biso pe to ko sambela Yahweh te izwara te alate biso to ko sambela nzambe mpungu na biso fumu wamba na biso oyo ya biso baindo tata ndenge kaka loposo ya bato ekesena ndenge ba principe ndenge kozala ya bato ekesena mondela yebi matembele te po eza ya yete ba kombo ya bato ekesana nanya bandaki kopesa bato ba kombo liboso na mokili te biso to salemi na oyo ya biso to bandi na koko na biso ya moindo azeko ko engendre biso to zeko kitana baindo tozalaka pena bakombo na biso tango yoki identité wana moindo koloba Yusuf était colonisation ya barabe koloba nanga Eric était colonisation européenne bato na bato bazé na identité na bango bakoko na biso yango na discours roi Léopold II balobi bokei te pona kolakisa baindo bonzambe po bayebi ete koyiba kozwa mwasi ya moto eze mabe pe bakroyaka deja na nzambe mpungu mawe ja fidulu mukulu mbombi ya nda Kongo bayebaki kobelela banzambe na bango uto bakozwa kala bayeba kobela banzambe na bango sikoyo biso to yena sima bakoko bazali bana kala bakoko batonda bongo na inspiration bakoko batonda bongo na mayele na sagesse babungi na bango nzela bongo biso bayo to yena sima vraiment boni pona biso pour ceux qui bakoko babunga nzela c'est qui bamona ke intérêt ya malamu na nzela wana te bana Israël pe tango banyokwa maki babunga ka nzela te mais bayaki kobotisela bango moto moko oya ye ko sosolisa bango biso pe fumuki mbango ayaki te tango fumuki mbango atelemi ayaki po aloba na baindo ete baindo bobunga nzila tango bango balingi balakisa na bible na bango ke yesu na bango asekwisaka bibembe mibale fumuki mbango asekwisi yango ba centaine tango bango balingi balakisa bato ke yesu na bango abongolaka mai na vino fumuki mbango asala makamu isi atelemisa na moi balongwe kobanda soko matadi na midi bakomi na Kinshasa na midi tango bango kutu mobikisi na bango akufi na pasi ya 7 tétanos babeti na 10 heures na 15 heures akufi fumuki mbango aviva 30 na 7 babeta na kati ya motu mais fumuki mbango atei nini baindo soko tozali konyokwama po bakumbela biso bonzambe tata ba importer sardine ba importer soko mpiodi mais bakoki ko importer nzambe te mondela komi awa na Afrique centrale soko na 1491 na 1491 na ndenge bayaki na Biblia na basanduku na bonde nzambe akoma te koyamba par contre christianisme esali biso besclave et pas ya européen koyamba islam esali biso besclave et pas ya barabe bango yonso bateki biso bazwi biso bambwa na bango ndenge lelo ndeko bonganya akozwa imbwa na ye apesi kombo milu barabe pe bazwi ba imbwa na bango baindo bapesi kombo Yusuf Abdumajid bambwa ya barabe bango nde baponi kopesa bakombo baoyo kuna ba européen tango bayei bazwi baimbwa na bango bapesi bakombo soko Samuel Pierre bamemi bino na boso bamoto azali koloba Pierre na lingala ya Petelo po ayoki soni soki alobi kombo yango ya Pierre ezali libanga ekozanga signification moto boye nzambe asala bapesi kombo ya libanga balobi yango Petelo bongo bonganya na français komakani po Pierre na lingala ekoma Petelo te badevie cerveau ya bato bakotisi bato na makambo mazangi ntina bakumbaki bonzambe te po bazalaki pe na bonzambe te soko réellement bazalaki na bonzambe ndeko bonganya na profiter na micro na bino na loba baindo tozala mayele est-ce que baindo basalaka statistique basalaka contre-expertise bato wana oyo soi-disant bayaki kolakisa biso nzambe tala ndenge bazali koboma baindo barébellion yoso ya Afrika commandité par bato bayaka na Biblia vaccin repeto ezali koboma bana na biso lelo baye na formule moko ya mabe mwana soko abotami 6 mois mela mai te
pana bango bana wana bamelaka mai te e bayindo bakotuna te biso yonso génération oyo te tobotama bilia ya liboso mai bamemi argument moko eze kotalisaka moyindo azalaka na cerveau te balobi na libela mama mai eyali bilie ezali nyonso ezali me ntango oyo oliaka madesu supu ya madesu eze mpe mai te me mpo na nini soki oleilei madesu olandisi mai oleilei madesu olai me basala constat ntango mwana moke azali komela atokaka mpo libela ezalaka moto eshofaka motema esengaka mai mpo na refroidissement e bayebi mai wana eza conducteur ya oxygène na nzoto ya moto tekendaka kofungola cerveau soko bopimi bana mai lelo 6 mois lobi afrique alobi ezangi bato ya mayele donc tozala mayele yango nalingi nalakisa bino mondela kokai kokumbela biso bonzambe te ye moto aye na diviser premier régner ye moto aye na mandoki soki asali bapoison kuna atina vaccin ye komeka na Afrika asali mandoki kuna ye kotekela biso tobomana ye moto aye na baviole te tozala mayele po bonzambe babotamaka nango kasi bakumbelaka yango bato te bonzambe babotamaka nango kasi bakumbelaka yango bato te en tout cas nasengi su merci ya mingi na ndeko nekwa koza na nsima bongo na caméra na baimage ya kitoko mpe so kitoko ozosunga na biso tomeka mpe okota mwa ndambu na makambo yi politique mpo touti na religion ata tokosisa nyonso tu te tokota mpe na kati ya makambo politique est ce que oyebi ke baoti kokanga ndeko Mike Mukebai eza information eza actualité toyebi oyebi bon bakangi ye parce que ya mesa mpe kolobaka ndenge oleka na betando kie to binene bolobaka kaka na maloba na lobaka baye bakangi ye siko toyebi te est ce que liberté d'expression na kati ya mboka oyo eza to eza lisusu te parce que ndeko alobi makambo oyo ezosalema bakangi ye wana une part deuxième part tozoki susu ndenge tozoyoka 15 millions eza détourné et bazo juger que 15 millions wana moto a détourné ngo eza bongo chef ya cabinet ya mokonzi monsieur Vitel Kamerhe auto pe ça va respect on a pe besoin informer nango mais naze congolais naze na mboka wana landaka pe information voilà siko deux axes wana liberté d'expression comme si elimwe to pe zate et puis na makama 15 millions na makama mibale analyse ni ko sala pour to yamba ko etake analyste yebisa biso ozosa analyse ni entre deux axes wana matondo ndeko nanga bungania liberté d'expression et libertinage d'expression te bato basakenaki mingi na tango ya président Kabila tango tozalaki koloba balobi wana bakabiliste tokolikia mokonzi bafingaka eta méritaka respect ndeko Mike Mukebai na niveau azali balingaka babenga bango ba honorable fois ça la effort comportement na ye esalaka honneur pas à la honorable sinon ta kozala déshonorable pona landaka pe ba propos na ye même pas soko to tie député un père de famille akoki réfléchir terre à terre tout de fois na ba propos atenaka babandaki on pas président Kabila Félix azalaki opposant bongo poni lelo ba soutenir ye kaka te à 100%. Pona nini à chaque fois na mboka oyo fo ezalaka soko moto moko bato moko basangani pona bolamu ya mboka mususu fo ba se suturer po ba combattre bato wana te ça doit cesser soko bakangi ye po revendiquer ki droit moko oyo ze normal wana ze mabe mbeba mais soko na ba dorapage na yemi balemi sato ngana landaka vraiment justice asa musana ngo po mokonzi ameritaka respect tokolika na mbula ya ndeko Mike Mukebai soko mwana moko na lopangu ya zali voisin na ye azali ko manquer yo respect soit akofunde pe na la police po ba corriger mwana wana soit pe ye moko ko corriger sévèrement mwana wana po moto alingaka botosi pour un problème il y a 15 millions toko kamwa soko réellement bon le quoi balobi makambo ezena ino na justice toko se prononcer te to yoka ndenge bakoloba po toko ki ko condamner moto par défaut te mais bandeko bazé ko sala na président Félix Tshisekedi bazala mayele po bango nde bangangaki gouvernement ya bakabili ba médiocre bakeba na 8 mois 15 millions kozala 10 fois plus médiocre que moto yo obengaki médiocre
matondo mingi toki mamangu pe po ngonga tokotana maitali social lelo bana bakomo otanga classe ko bana première primaire tina 8e classe comme ya ofeli. Est-ce que eza avancement o tokomo sala vers na habité sur la modernité to développement mais kasi eketi dans les années soki kotanga ya mbongo tonofuta bambongo ezaki mwa pasi bato bako kotanga ba classe na ba pasi yango formation ya kitoko te formation moko redoutable bongo so ekomi ofeli. Est-ce que bato bako kotanga malamu toza na vidéo moko boye balakisaki biso bana ya je crois ya Gombe ya ville bazobima na classe o basali 3 jours bazotanga te parce que ba professeur bazoya te ba professeur bazoboya kotangisa po nini Minerva ekomi ya ofeli classe ekomi ya ofeli toyebi te yo biso to ya moko taki analyste bazongisa na bango kaka Minerva balofuta bato bambongo to ezala kaka ofeli po makama boye bana bake classe bazotanga te et puis tozoka mikolo koya on dirait grève ekoki kosalima analyse ne kozala nini tokoloba ngo na babiteni mibale yambo te longo ya lelo nga na regretaka deja tango bato bazali kofutela ngo misolo po bafutaka misolo po batanga bozoba de préférence okute ezala nango fele po ata bapesi bango bozoba baregrete na bango te esika bali bazozwa mayele bengo bozoba ndeko bongania nazalaka na respect mingi na bato bapesaka biso litoi na bango soko torelement totangaka mayele ndelesi tosala ata bouton ata tonga bato basilisi na ista bazwi bareparateur bayi bosala ata tonga te bato basilisi na beaux-arts soko mauvais art bakoki basala moto asimbi likwangola moto asimbi Congo me bayibi kosala Congo te po kuna bayekolaka kosala bikeko posa ya biso ezali bikeko te wana neteni mosusu loko ezali nango makambo mazangi ntina ata batia yango fele kuna ezalaka kaka makambo ezangi nango ntina kutu ndenge bato bazali kofutela yango mbongo nde ezalaki motema pasi boni moto afuti bamillion na ye na etelo po azwa mayele etakenda kozwa bozoba donc ndenge batia yango fele tokoloba bravo po tokoregrete mingi te bon bazali kotangisa bato bozoba ye eza nango gratuit normal mais neteni moko soko tolobeli enseignement yango risque ezala ne soko blanche balobaka yango ane blanche point balobaka pembe ezali soko couleur ya bonzambe bongo ane soko ezali mabe ezali blanche point ezali pasi bayindo balamusa moke makanisi na bango na bandeko na bino kaka bajournaliste tolobaki badirigant ya mboka bakoki kosala te po baprouve peuple basala te po ya visibilité te mais basala po mokonzi okomaki mokonzi po ya peuple ezoi devoir na yo soko bakosala kaka misala po ya visibilité trompe l'œil bakosa miso ya peuple congolais ekozala regrettable. Est-ce que pour déclarer année année batu ya gratuité enseignement baswa ki tango ya ko préparer ngo basala ki ba réunion boni durant période ya vacances basolo nini na ba enseignant wana école na école basé na ba salaire na mongo est-ce que ba stabiliser ba salaire ya ba enseignant curieusement na catholique otolobaka ye moto kuta kokai kotia enseignement gratuit po ye bana wana batata na bango basungaka ye na église ye moto akomi ko combattre lisusu gratuité yango finalement na yebite catholique alukaka pe nini na mboka oyo mais pasi po ba continue biso bazé ko sala biloko oyo eko ngala na miso ya bato ba mona ke bazé ko sala et pour ça ki malamo ba jwa tango et c'est na constitution enseignement faut ça la gratuit mais sengela ki ba jwa tango ba préparer yango basala ba clause pour soko balancer yango ezala effectif et ezala ntenga bana bazeko kenda classe na landaki na information tata moko lobi 4e jour yango mwana nanga komana ino eloko te baka eze peto sika pour ba professeur bazeko ya mais bazeko tangisa te sika sentiment nango ezeni poka ka bato bayo ka na R2C bati te wana eze mokili ya mondele mokili ya apparence te photos ala na mokili exactitude toko sala boye po esengi boye
mokonzi fo asololaka na peuple ne bazebi nemi te bazeba nguna te tokanaki mbula oyo toti enseignement gratuit mais ça n'a pas tenu pour des raisons X to Y mbala ya nsima tokobongisa tozila toluka mbongo mpo mbula wana tosala likambo oyo basalelaka ndenge wana na mboka pression ya libanda te pression ya bato te mais pasi mpo bamona ke biso toyei tobakisi eloko te kobakisama eze normal touti na président Kabila suki esika suki président Félix Tshisekedi vouloir ou pas foi bakisa quelque chose eloko ya malamu yango na président Kabila kimi te mpo soki akimi badétruisaka mais loko akimi te bakosolola loko basololaka donc eze sûr et certain président Félix akobakisa mais koke esalama te pour impressionner non alakisa ke ngai nalobaki te okoki mpo loba simbi te mais pasi mpo bato bazali kosala makambo mpo ya koprouve mokili ntango mosusu osala makambo mpo oprouve mokili ntango mosusu loba na suka oyo tokangi tozokobanga na mituna président Félix Tshisekedi asali bongo voyage na ye mobemoni na mboka ya Belgique esika baye ebele diaspora etondaki pene na makasi bayambi ye na lokumu nyonso etaki président mais kasi yamboke ayambo te akende bandeko mosusu ya diaspora bakombata mosusu toyebi te soki bakombata bakomi divisé en deux parties wana toyebi te baboyaki koyamba ye ndakisa ya ndeko Bokechu na groupe ne bazalaka nango balobaki amekotia makolo te kuna parce que soki ate tokoyambe te tokobengana ye tokobame mabanga mais kasi chose étonnante akomi malamu bayambi ye malamu donc toyeba réaction oyo diaspora ne bayambeli Félix est-ce que ils ont promettre un jour mboka na biso ekokende liboso kone baki kosula makambo parce que bino bolinga makambo ya bindele te est-ce que lisola kosola kuna kozongisa partenariat entre Belgique na Congo ils en a avenir à malamu te to benegeni matondo ndeko nanga bongania Bokechu alaka anti valeur Bokechu alaka valeur te c'est-à-dire fois ala na moi manque ya kibomoto balimbisa soko ko choquer azenani akoki aloba na président de la République anyata Belgique te soko na bato baziata na ba groupe électrogène na mboka oyo ezi sauf Bokechu yoki aza lopango na nino na barombo ndenge toyoki boze bapanzisango bokende pai na ye soko na mbandaka bokenda kotala soko na bato oyo baziata na bilanga na mboka oyo ekoki epesa bakongole ata matembele ata bitekuteku eze sauf Bokechu nayebi te aze nani aloba président de la République démocratique ya Congo anyata Belgique te il est qui ce monsieur bon lokwa na komprenaka Bokechu aze anti valeur adui kaka moi en considération na mboka ya inconscient pour moto lokwa Bokechu koki même pas kotikela yata moi na pesa conseil po aze na conseil te na sorvo na ye tala na ino ba propos atenaka il injurie tout le monde lobi eleki azalaki pro Félix baswaneli wapi akomi mopanzi ya Félix pourquoi te babiloko mosusu bino mpe bapanzisango nde bopesaka bato wana mwa valeur mpo moto lokwa Bokechu message na ye eze kokadre te soki ezali na bachaîne oyo bazali na déontologie journalistique bakoki batikala koyamba ye te garçon ngo abetaka mwa miziki moko ya mwa bien nzembo na ye moko alobaka denonsaka mwa bamakambo bon nayebi te lokwa nzembo ezalaka moto akomeli yo mpo lelo nakodute fort ko nzembo wana eutaka na sorvo na ye mais mpo ya makambo lobi président kei kozongisa partenariat na Belgique ntango mosusu ezali diplomatie président Félix Tshisekedi akoli na mikili ya poto ayebi mondele koleka bato mingi akozala sans ignorer ke tokotikala kozala bapartenaire na Belgique te esclave na maître baliaka mesa moko te Belgique nde akataka biso maboko Belgique nde akataka biso bakingo Belgique nde akoloniza biso ye moto aboma biso 10 millions de morts
na époque wana oyo bandaki kosala 50% ya nation ya peuple congolais. Je ne pense pas mpe na yebi nazali kokonte lokola directeur ya cabinet na ye tolobaka ze moto ya mayele akutani na président sortant bazali kosolola akosala erreur wana te po Belgique akotikala kozwa République démocratique ya Congo lokola partenaire te po azalaki esclave akoconsidere kozwa biso ba esclave, raison pour laquelle contrat yonso tosignaka na bachinois abandaki koboya yango na qualité nini. Or tango toze ba partenaire cela explique que toze égal lelo ata na kotala vraiment boye Belgique akozala égal na ntango déjà bandi ye moto akoya kopesa biso soko appui militaire ye moto akoya kopesa biso soko nini bongo a revanche te terrain wana c'est vrai bakontina biso bazali na baconseiller ya mayele bato baleki biso na ba 4 5 6 diplômes toli na biso baoyo et plus grave lokwa tozali koloba ngo na lingala ezalaka lokwa soyi ya ligoro de epai ya aigle azali kutu na ntina amona ngo te. Mais président Félix Tshisekedi akoki asala baerreur akosala na vie mais akeba na Belgique po baimpérialiste yonso babatemi na nsima ya Belgique po bakomaki koperdre mboka oyo. Nouveau code minier oyo président Kabila asalaki na sukawa oyo ekwinsa bango yango ezalaka susi na bango bazali komona président Kabila kufa lelo lobi mosika akeba azala mayele ata lesika azali kotia lokolo lelo akoajure te lokola monsieur Félix Tshisekedi mazali koajure lokola président de la République démocratique ya Congo, président mokambi ya plus de 85 millions de Congolais. Donc eloko yonso akolinga s'engager nango fa zonga ata la sima zonga moto akanisa tango tozalaka na Belgique bato baliaka bato bamelaka bato bavivaka et lelo soko tozonga ni na bango Kongola kolia Kongola komela soko ko mituna oyo akokenda basololi soko azongi Congolais. Voilà komi caméléon. Merci na bino baso bozaki liboso ya ba téléphone bino portable, liboso ba télévision na bino, liboso ba ordinateur na biso, ya bino plutôt bolinga bota la biso, pesa biso ngonga atako to betaki porte te, bi bokote biso na bandako na bino po boyoka biso, bozaki belé vraiment pour bolanda biso. Bo continuer ko pesa confiance, bo s'abonner massivement. Nde to loba, ne bozotala na se ba komi s'abonner, o cliquer ka wana, o s'abonner puis ngonga mo rebimana o cliquer na ngonga pose ba notification. Tant on a totaka ba vidéo ya sika po bola na kabo bate ya kitoko o ezo bima bongo na baindo muta nombele to komi na suka nini o ngako loba to tunyo to ba WhatsApp so singuna ngonga matondo bato na bino bazalaka kaka bendenge wana soko yaki mama moko aize ko yawo aze ko komisa bato bamibali lokwa ba robo wana be mission wana etwaka mokolo mobimba. Ce que c'est makambo ya ntina surtout bino bato ya internet bolingaka mingi be mission ya zangula wana o bino bolingaka makambo ya ntina loko ezaka na ba vie mingi te nde bokimaka biso bato de préférence bokenda ko sala ba mission soko na ba hotel lelo basi bakomi kolakisa sur tozena devoir na mboka oyo matondo lokwa ezenda kona mosala bakenda kokuta mobeko kasi bamemaka mobeko te tokoyebisa bandeko bakongole loka lobi esika touti président Kabila moto azalaki koboma mboka lobi esika touti mama oyo asali kwanga tie kuse monene na kwanga so batuni ye kasi président Kabila roulage azali koyiba bato mbongo atotelemi na parking ye akangi yo balobi président Kabila policier oyo azali koyiba tozena mukanda compliqué yo po yiba yo telefone balobaki président Kabila bamama oyo bazali kotia kisa senglase na mafuta ya mbila bayebi te sali mélange chimique nini bazalaki kokosa président Kabila mais lelo président Félix déjà 8 mois te bazali kozila nini po bacomportement wana échanger baroulage batiki moyibi bapolicier batiki moyibi ba commerçant to bakozwaka nguba epolo basangisi na nguba ya malamu babosani ke pesaka cancer batiki te na esika wana to comprendre comportement wana ezena noyau ya bato
eze na fondation nzoka nde bakotongaka eloko ya malamu te na mobanda ya mabe. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Président Félix Tshisekedi a comprendre ce côté. Mobutu alelaki, j'ai été trahi par mes propres collaborateurs. Président Kabila alelaki, n'a même pas na 12 personnes à kosala na bango. Yé na tourna yake bazala mayele. Akolela ndenge nini. Faut verrouiller. Soko basango ya ba 15 millions bandiko bima. Na 8 mois ya bokonzi. Tokeba. Abanda ko verrouiller. Pendant 5 ans. Et kozala ta mosu 100 millions. Numéro de téléphone? Nabandeko balingi ba Djoabiso, plus 243, 89, 86, 222, 07. Plus 243, 89, 86, 222, 07. Mato Domingue de Kondombele, bozaki wana vraiment pour na koyena mituna biso pe merci na invitation ne boyambi biso parce que mbala to benga rabino boyara toujours na ko répondre à invitation na biso to sengi bino matondo mingi to pesi merci na matondo to pesi bon matondo se zonga e bon e pa ya mbutangala azaki bona réalisation pe na montage merci na ne kwaku azaki bona sima ya caméra bongo tukute mo mpona mbala sima.